6 avril 1921, début d'un grand et puissant ministère au cœur de l'Afrique. 6 avril 1921, 6 avril 2021, 100 ans du kimbanguisme. Cent ans de victoire pour le salut intégral de l'homme noir en particulier et de l'homme opprimé en général. Que vive le kimbanguisme. Que vive Papa Simo Kimbangu Kiangani. Il y a 136 choristes. Maman va se la cima. Donc il y a le batata, la maman accompagnée de la maman va la cima. Le baliboso sali Kimbangu Koyana yo. Yo kolo, eligana biso jalina yo. Kimbangu kimabiso, jalina biso yo. Jalina yo, Kimbangu kimabiso, jalina biso elongo. Yaka, yaka kono yaka, yaka ozala sekona biso. Yaka, yaka kono yaka, yaka ozala sekona biso. Ibisa biso, ibisa biso kolo. Ibisa biso, 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 ibisa biso, ibisa biso kolo.
wabilaka baindo tosepela tata kimbangu jamani mokokisi wabilaka mibukama mikosie komoindo osepela tata kimbangu jamani mokokisi wabilaka mibukama mikosie komoindo osepela Kimbangu tepoti nguma mabotama Kimbangu Zambe wa Banzambe Moko kisi wa bilaka Maindo tosepela Tata Kimbangu jamani Moko kisi wa bilaka Nibuka maniko si wa bilaka Maindo tosepela Tata Kimbangu jamani Moko Zambe wa Banzambe Moko kisi wa bilaka Maindo tosepela
One time.
Ibu
Thank you.
Keep going.
Kimbangu eloko nini ozali na yango singaina ya nora kilango ete nazali na bilonde yanga bilonde 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 yanga bilonde na betela katolo bilonde 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 yanga na betela katolo
bantu wana tozali komonekanila bandeko na biso bakoshi ya Manzangugu baye bango mpe batikali nsima te ekile desafi bango mpe balobi nono biso mpe na soirée culturelle oyo ezali organise na
Watu
Ganga